De son vrai nom, Fiston Mavinga. Et kombo na ya scène, Sai Sai, oto ebina kombo ya Sai. Alors, tomoni na miniature, na bino des photos, ezo la kisaki, moi si na ye premier bureau, première femme ya Sai Sai, o alati robe ya rouge na kombo ya Mama Vero, toyebi biso nyonso mama ya bana, Sai Sai aza père des enfants, abala mwasi na kombo ya Mama Vero, baboti na ye bana, baza déjà na ba grande fille, na ba grand garçon. Alors, lelo tolali tolamuki, tomoni internet tombé, tomoni ba photo, toyoki ba audio, tomoni ba vidéo qui Sai Sai auti kobala deuxième femme. Alors, ngai ya bino Irsil Botola TV na yeli biso na bino pona kusala analyse na nga pona koyokisa bino pona kolakisa bino ke Sai Sai abali deuxième femme auto yebinano na kombote jusqu'à présent. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma vidéo na biso ka nde toyebisa bino so ezambala liboso obande ko zapper na yo otomber na chaîne na biso. Abonne-toi donc. Meilleure façon de soutenir Irsil Botola TV, c'est de s'abonner, c'est de j'aime, c'est de cliquer cloche et notification pour que prochainement tant aux autres émissions nabiso et comme la yo directement. Alors Sai Sai abali deuxième femme, vrai ou faux? Et ça ba tum sos balobi que te Sai Sai abali deuxième femme te, eza tournage et ils ont ba commentaire mosusu to moni ba to commenter te eza vraiment vrai, c'est vrai Sai Sai abali deuxième femme. Eza pena mutum so lobi nga na vanda côté moko na fille wana o Sai Sai abali babanda kala eza deuxième femme na ye. Alors ça fait mal la première femme ya Sai Sai. O ba bundi na mobali na ye ba souffrir na mobali na ye ensemble pour que lelo ba construire ndenge bazawana. Alors Sai Sai tanga bandana mwasi na ye ma Vero bazaka ne lokote. Bazaka ne lokote abali mwasi na ye kala. Pour moi na bangali bosoza mukolo za déjà na université. Alors abali mwasi na ye kala vraiment ya kala. Sai Sai abota na Masirika oto mona ya théâtre o akufa kala tika biso que son âme repose en paix. Masirika akufa kala so boye basu Masirika o Sai Sai a Joana Masirika a joa lokola PD poizo ratan ya okota na ndako ba Masirika wana nde abota mwana liboso na ya Sai. Alors ya Sai ayeki kobala Ma Vero baboti na ye mwana baboti ne bana donc bana belé o première fille na bango aza déjà na université donc aza vraiment grande fille. Sai Sai aza na bana bébé te aza vraiment na bana ya mikolo oyo aboti na mwasi na ye Ma Vero. Alors totaki komona mikoleleki Sai Sai amemaki mwasi na ye na poto, amemaki Ma Vero na poto na bana tomonaki. En tout cas, tout le bilaka mabe Sai Sai te lelo pour tout moni Sai Sai abali deuxième femme. Azape papa moko bien, abimisa mwasi na ye, tout le monde na ba restaurant amema mwasi na ye, tout le monde partout au Sai Sai atambolaka na Mama Vero. Alors amema bango na poto o déjà deuxième fois. Donc deuxième fois amemi mwasi na ye na bana na poto po bakende kaka congé. Alors et lelo tolalika boto la muki to moni Sai Sai ake kobala deuxième femme. Kobala mwasi mibale eza lisumu te, mais kobala mwasi mibale eza choc. Na mwasi liboso o bo souffrir ensemble, o bo construire ensemble, peut-être pour bo koma bo eza pe na ba fort na ye. Peut-être pour beaucoup ma boy, ça peut na prière na ye pour prière à moi si et sungara mubali. Prière à moi si et tombola kalibala. Donc moi si a Sai Sai a nyoka ma mingi pona mobali na ye, moi si a Sai Sai a sala ba prière a mata ba mangenge nga sala ba gêne pour que mobali na ye akoma o akomi lelo. Et pour na surprise ba futa ye mobali bali deuxième femme, ça fait mal au cœur.
ça fait mal au cœur. Oui, bato boya ko commenter et ça fait quoi? Eza choix na ye soka linga bala moi ça mi bala bali moi ça mi balé. Eza choix na ye. Moi je pense pas que bana basi moi na moi si oazoya atie commentaire que eza choix na ye donc soka linga bala moi ça mi bala moi abali moi ça mi balé. Je pense pas que fille wana oazotia commentaire wana pour le bake eza choix na ye. Soki ezaki mobali na ye nde atiki ye na bana na ndako ake koluka mwasi mususu po abala alingaki aya ko commenter ke eza choix na ye. Oui, to boyi na biso te mais eza choix ye moko sai aponya bala deuxième femme, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et na bato mususu ba yo conception ke eza tournage. Nyonso ezaka théâtre te. Nyonso ezaka théâtre te. Ya sai atika théâtre, ça fait longtemps que ça asala lisuba théâtre te. Ça fait vraiment longtemps akoma ka ko produit ba théâtre mais yé moko pena boy asala théâtre asala lisuba théâtre te. Asala lisuba théâtre te. Mais tomoni abali, tomoni ba photo abali, tomoni donc rien à dire. Donc ils ont l'accepté que oui, c'est sa femme abali deuxième femme. Alors epesi-moi polémique sur internet ba audio a somo ebimi ba audio a pasi ebimi au moins ça aza inconsolable. Donc moi ça aza très choqué azo lela na acte oyo mobali na asali. Donc lelo bana sai ce qui ba moni ba mange oyo. J'espère que ba moni yango déjà ba moni ba mange oyo. Est-ce que eza malamu na bana na ye? Est-ce que ils ont éducation bien na bana na ye? Est-ce que ils ont eloko bien o ya memeli bana na ye? Ban azana bana mibali. Azape na bana basi. Jeune fille wana o ba mona papa ba sali maman na bango boy. Est-ce que bakolinga maman na bango mibali o? Point d'interrogation. Moi je ne pense pas que bana sai o da ba koli bazaba jeune fille bakolinga maman o mibali. Et moi na moko te alingaka papa na bango asala mama bango pasi. Mwana moko te. Et puis mwana moko ta kolinga alali alamuki amuna papa na bangaki abali deuxième femme, papa na banga joli mama na bango mbanda. En tout cas likambo wana bana nyonso balinga ngoti. Ezala mwana linga mama te. Ezala mwana zala ba problème na mama na ye. Mais ce qui ka papa na bango ki ya salelo mobwe libanda et que bana bayoki yango en tout cas bazaka na sengote. Moi na nyonso zaka na sengo te. Et tolali tolamuki tomoni sai ba photo circuler, sai ba vidéo circuler ke abali deuxième femme au moins si na ye ya ndako na bana bayebaki eloko te. Moi si na ye ya ndako bazaki kaka boy bavandi bamona ka papa na bango ake abali mwasi mususu. Eza passe, eza choc. Eza vraiment choc na bana do sai apesi bana na ye choc. Apesi mwasi na ye choc. Et bino bato bokote la bango. Bino bato boyaka botalaka banalise na biso kunte. Boyaka ka bokote finio kemba mona commentaire. Eza théâtre. En tout cas, oh, ceux qui bolobi ki eza théâtre, boye la biso ba chapitre to mona. Tonzima nyonso. Comédien ya salelo mo be ba publier. Oh, eza théâtre. Boya ba kosi biso eza théâtre. Tonzima na biso. Poto mesa na biso konzima. Mais cette fois-ci, tu as posé tout le monde vidéo, tout le monde a preuve. Ce que ça pena théâtre, oui, tout le monde a une chaîne et un fiston sai. Tout le monde a une chaîne, bon banda pena premier épisode, deuxième épisode, tina troisième, tina souka. Épisode pour biso tonzima ki ça théâtre. Pour beaucoup moi pas ko la biso ma futa. Boke bo salelo mo beton biso to so na biso ba capture, ton biso to so na biso ba matueur, to ya ko tiaka na YouTube, to ya ko sala ba analyse et après bino bon bando yo la biso livance que eza théâtre. Donc il y a ça et ce ko lo ba ki za théâtre, to na posa ba preuve. Quand nde to yo ko lo ba ko bali mo susus. En tout cas so peneza ba eza ya solo ki za théâtre. To ji ba preuve. To moni premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre na chaîne na yo, to ndima ba copyright na chaîne na biso. Alors to zwango pe to ya ko poster sur les théâtre to ko zwango po to ya ko mona ke eza théâtre. Mais boye ba ke nyonso ezaka théâtre te. Donc nyonso ezaka théâtre te. Po ba comédien na biso ba comme ko ke sala ba makam na bango. Ba sala makam na bango ba yebi ke baba célèbre ba to ba lobi la bango. Alors tant ba to ba bando lobi la bango après ba e ko démentir qu'ils a quitté théâtre.
Tant va au démentir que zaki théâtre mais kuna en réalité likambo wana peso salema nango ezo koba. Ya sai ubeti mabe. Donc ubeti mabe opesi ma vero pasi. Mibali pe bozaka compliqué, ça fait mal. Ça fait mal de vivre avec un homme obo umeli na ye, obo boti na ye bane belé, obo bandi na ye na pasi. Moi si oa supporter pasi ya mobali na ye. Moi si oa supporter ko zanga. Moi si oa supporter ko lala ye moko na mbetu. Po mobali ya kende tournage. Moi si oa supporter bana ne balala nzala. Po mobali ya futa ba acteur to ba actrice. Po mobali ya ke tournage. Po mobali ya ke ko sekisa soki mutu moko boye. Moi si oa supporter mobali ne a jouer ba rôle o fallait pas a jouer. Mais mobali a jouer ngo po na mbongo. Tout le monde a habillé ma saï soka za na scène. Alors moi si na supporter nyonso wana. A supporter ko bala comédie za ngambo kobala star eza ngambo franchement. En tout cas bino bato bobala ba star, bino bato bokota na ba vie ya ba star o bokoma ba semeki national na biso boza pe makasi. Da boza makasi po kobala star e a problème. Kobala star e a ngambo. Donc tango komi semeki national zano makasi. Za makasi na nyonso oyeyela yo. Ndima publication, ndima humiliation. Pour via ba star ezaka boye. Okenda ko sala mwelo mo boye bomba mana ngoti. Osali mwelo mo boye na kuku e bima nonka na poasa. Oki obali mwasi kuna bat baye bateme e aka ko bima na internet. Pour ba photographe baza. Tant que téléphone Android eza, tant que ba appareil photo eza, ba biloko ekotika laka ko bomba ma jamais. Ata yo lobi ko sala ngona kuku bat baye bate. Mais yeba ke ba biloko o etika la ko bomba mate. Po ba appareil photo eza, po ba tuba talango. Donc ekotika laka ko bomba ma jamais. En tout cas, ça tu nous as déçus. Au décevoir biso. Pour na bato tolonga na ba couple otolongolaka, na ba comédien, ba couple exemplaire. Otolo ba pena ate couple o ba se respectaka. En tout cas couple o to mona ba problème ezala te pa na bango kuna ba se respectaka ba mema makam na internet te. Ezaki couple ya sai. Couple ya sai ezaki liboso. Po to bande ko mona ya sai ndenga vivre na mwasi na ye. Jamais to vanda to yaka boto mona makamba ya sai bima na internet. To bande ko féliciter sai makasi. Makasi. Donc il y a bate belé babande ko féliciter sai. Alors sango oyo nouvelle oyo ba publication oyo est choqué bate belé. Et choqué penza bate belé po bate belé bandima kité. Bate belé ba s'attendait même pas que bon là la balamuki ba moni sai abali deuxième femme. Mais comme balobi ke mbongo échange na ngomutu. Comme balobi ke mbongo mobali so comme na mbongo comme on est capable de sala nyonso. Wana bajolo ba mbongo eze yanga eze yote. Donc asa capable de sala nyonso. Ye wana bali na deuxième femme. Et batu musu bazo ya ko commenter ba oloba ke président za na combien de basi. Et intel ana combien de basi. Et ça c'est za muteliboso. To boy na biso te. A muteliboso te. Mais et ça la passe. Et ça la passe. Tango luko sa muninga mabe. En tout cas, tala pe motema mutu wana ndenge lingaka o. Donc mibali tango luko sa muninga mabe. Ovani no mitali est-ce que sango o. Tango mwasi nanga. Tango première dame. Tango légitime nanga. Aozwa sango o. Kenga na kie na bali mwasi mosusu. Est-ce que et ça là est bien? Est-ce que aozala contente nango? Est-ce que eko choqué été? Est-ce que na okiti sa valeur na été? En tout cas, au déshonorer moi sinayo devant internet, au déshonorer moi sinayo au longo li honneur. Honneur o azaranango, au longo li yango. Au kiti si moi sinayo pour na kokeba la deuxième femme. Vous pensez que deuxième femme oh ma chérie c'est bali, asa super que ma véro. Asa super te que ma véro. Aleki moi standa coupé ne l'autre côté.
bango nyonso baka basi. Si c'est vrai vraiment sango o eza solo, en tout cas epesi pasi. Epesi pasi. Tono na problème duche ne sili kutu te. To bunda na problème duche kapanga o abota soki basi soki 10. Musu pe ya kendo bala mwasi ebise mwasi ba réalité vie na été. Kabota basi soki 10 soki 20. Et le lot mwasi découvrir et comme il kamusus. Et puis ça passe. Et puis ça passe. Donc ba comédien na biso to na comédien monte auto longola. O avandi pena bala mwasi. Vous avez un exemple ba papa Lombe. Vous avez un exemple papa Masumu. Dernièrement na uto mona papa Masumu uto so ko fêter ceux qui 36 ans de mariage na mwasi na ye. Vous avez un exemple à bato. Que si bitima ka mbongo ko ça bino mukusa bo ça fait mal. Mbongo kutu nano zui ebele te. Mon dimi de jo bala basimi bale o partageaka. Bongo lelo soki mbonga ça e colonie muluba. Fiston ça c'est des colonies muluba. Te ma vinga ba luba te. Je pense que ma vinga comme ma vinga neza ba Congo. Et ça li soni na bana na yo. Et ça li soni na bano ba c'est like internet, bano ba mikolo, ba c'est l'internet ba vanda ka ba mona ba photo papa na ba ona ba jar oyo. Et puis si passe. Et puis si mawa penza. Et ça li soni, et ça li bien te. Toujours un exemple na bino, toujours un exemple na bino ba sai. Toujours un exemple na bino ba vie de loin. Toujours un exemple. Ya ba sai, toujours un exemple na ba vie de loin. Lelo to mona ba couple ba théâtre msusu to mona to loba en tout cas bango penze. Baza ata lokwa ya de loin. Baza ata lokwa ya sai. Mais ce qui lelo ya de loin, to ya sai. Ba auto ozo la bino ba auto ozo ka be exemple pa na bino. Mais ce qui lelo bino moko bo bebisa. Bino moko bo ela biso ba matière na bino na internet. Bino mo bo sala ba makamo bo biso to yaka na ba vidéo na internet et pe sa soni et pe si mawa. Pour na ngana regretter, moi je pensais pas. Donc je pensais même pas que un jour to komona ba photo sai. To komona ba vidéo sai. Abala mwasi mibale. Ya na ba ajo yo. Na ba ajo mo comme nango ba age déjà zo pusana. E ba age mo bo tala sko ba venir a ba na bino. Bo tonga pona pension na bino. Tango bino bo linga bo bongisa pension na bino. Tango bino bo tonga pona ba na bino pona futur. Ya ba na bino bo bongisa venir na bino a lobby. Et ça tant o ya sa yo ke luko ba la mwasi mibale. O banda ko bota lisuna ye. Bolingo ya compliqué. Bolingo ya compliqué vraiment et puis si passe bande konanga et puis si passe yango bomoni to yesus na ba analyse na biso concernant likambo yo po eza vraiment pas mingi na mwasi ya tonton sai o ya vanda ki na ekabo sibitement amona mobali na ye asali libala na mwasi mususu ezara passe ceux qui na obala te oyeba douleur à likambo te mais ceux qui ont marié femme légitime à quelqu'un o bo vandi na ye na ndako bo wumeli bo bandi banda na passe tinzamba tomboli bino bo comme na bisengo et après oyoka mobali abali mwasi mususu et puis ça passe na motema. Et puis ça passe na motema bato ku babala te baka na kisheri o ku baka na kisheri et puis ça passe parce que boni na ba opena ba balani donc veut dire ba umeli ba vanda ke sika moko mesana mobali na ye mobali pas mesana mwasi na ye et après mbala moka boy mwasi avandi amona ba nouvelle que mobali abali mwasi mususu et puis ça passe na motema vraiment courage maman Véro. Sois forte, vraiment courage maman. Et zalara bon mobala na ende kona ote. Mwana ta mwasi na ote ni mwana makulu tunayo. Donc ce qu'a décidé na ye kusala yo mabe akusala na ye yo mabe. So pas décidé na ya bala basi 4 5. Oza na choix te po eza mbongo na ye. Vraiment courage maman Véro. Courage na likambo ceux qui vraiment eza théâtre te. Ceux qui ont solo courage et ceux qui ont théâtre bah il a besoin de preuve pour toi il démentir na internet vraiment beaucoup de courage na maman Véro maman Boboto et puis courage na bana ya fiston sai alors ceux ambano ya liboso au tomber na Irsine Botelo TV abonnez-vous commentez likez
partager ba émission na biso et kozala malamu mingi. Vraiment, je vous aime beaucoup. Mes beautés love, je vous aime beaucoup. Coucou à vous, bisous, bye. To bo sana ba j'aime te, bo like vidéo, ceux qui vraiment olingaka musala ya Ursule Beauté Love TV, alors ko bo sana ko like vidéo na biso te. Bisous, bye.